suis pèlerin étranger. Et dans ces mondes éternels, il a voulu faire la cité. Lorsque les saints entraient, oh car les saints entreront. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, laissez nombreux. Lorsque les saints entreront, oh car les saints entreront. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, laissez nombreux. Lorsque les saints entreront, je te dirai mon sauveur, si ma vie est libérée. Laissez-moi très porté. Lorsque les saints entrent, oh car les saints entreront ce jour-là. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, c'est nombreux. Lorsque les saints entreront, assemblés autour du trône, et les portes sont fermées. J'écris gloire, lorsque les saints entreront, oh car les saints entreront ce jour-là. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, nombreux. Lorsque les saints entreront, la santé des carreaux descend, et je monterai à bord. J'irai au ciel, lorsque les saints entreront, oh car les saints entreront ce jour-là. Lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, laissez nombreux. Lorsque les saints entreront. Amen. Amen. Ah, je sais, je verrai mon sauveur. Amen. Amen. Si ma vie est libérée. Wane zalinde solo. Tukotelema tutanga makomi. Tutangi na kombo na polo na Jésus Christ. Isaïe 50, verset 4 à 5. Tutangi na kombo na polo na Jésus Christ. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il est réveillé, oui. Matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé. Amen.
Nzambe tata na biso ozali likolo na kombo na Nkolo na biso Yesu Christ. Nkolo yo mutu fungulaka mayele na moto l'Éternel Dieu. Tika ete na makomi yo Nkolo na oyo nyonso tokopasi na kati na esika oyo yo fungula biso mayele to comprendre l'écriture afin que jeune na biso ezala parfaite. Oyo nyonso tu ezali ya mongunda Nkolo ezala musika na biso. Dispose mitema na biso l'Éternel Dieu. Nyonso epasi na kima l'Éternel Dieu. Yo lobeke yo mutu teyaka tika tote ya biso Nkolo. O Nkolo totiki tout entre tes mains. O sunga biso pe batela biso. Nkolo merci. Totiki tout entre tes mains. Yo lobi bale to misatu basangani pona kombo na yo zakati na biso. Tika te yo zakati na biso yo pesa biso joie ya yoka lilobana po fungula biso pe mato spirituel pour te comprendre o nyusu ezali makomi. Na kombo la Nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Lokatangeli biso likomi moko kitoko. Amen. Obiete Nkolo Yawe apesinga lolemo oyo ye moko alendisi yango pone tengana kwa kosunga nzela na liloba na ye baye oyo bazali deja bakwei pe tongo nyonso ye azali kobongisa litoi na ngai natine ete nakoka koyoka lokola moyekoli. Amen. Amen. Na tongo nyonso tu Nzambe na biso azali kosimba biso matoi na bonte na ye na mawa na ye oyo ezali koumela seko na seko pone ete toya bayekoli baoyo bavandi vraiment na se ya makolo na Nkolo na biso Yesu Kristo. Na verset 5 Yawe Nkolo na biso ye afungoli ngai matoi pe ngai na resiste te. Amen. Amen. Natelemeli yango te. Ngai nazongi nsima te. C'est-à-dire awa mosala monene Nkolo soki alingi yo akofungola yo matoi. Voilà. Amen. Amen. C'est-à-dire akodispose temps na yo pona ete yokoka kolinga liloba na Nzambe. Amen. Yokoka kozala oyo azali koyoka liloba na Nzambe. Kosepela na yango. Pona nzela liloba na Nzambe kuna nde mapamboli nyonso etondi. Amen. 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 Tozali réellement bayekoli na ye babete ses disciples baoyo bazali kolanda ye bazali koyoka toli na Nzambe baoyo bazali kokembama na nzela ya liloba na ye ezali grâce soki Nzambe asali yo ngolu ya tene ya ndenge oyo bato ebele baza koyoka bafable misusu okomona ete baza komesana na oyo ya mokili ayebi yango meme banzembo koleka meme. Amen. Koleka meme liloba na Nzambe. Mais awa Nkolo alobi ete biso afungoli biso matoi kwa bayekoli les disciples aza oyo avandi aza na papier na ye na kai na ye aza moyekoli mais oza koyekola na présence na Nzambe. Yango tomonaki dimanche passé les 4 béatitudes oyo Nzambe apesi bayekoli na ye abeti bozali bato na esengo. Amen. Amen. Bozali bato na esengo pe badisciple bazali zomi te bazali ebele boyedi tozali ebele bakilana asopaki yango na Golgotha pour plusieurs. Amen. Na ntango na Nzambe moko na moko akobima parce que Bible lobi ete aucun élu ne se perdra. Amen. O Nzambe soki ayebaki yo autant marqué yo ifo bima na kunda. Amen. Amen. Il faut zonga katikati na liloba. Tango mena tozali nango eza tango ya rassemblement. Bokomona ete suki oyo tokokoma na yango ekozala nde likambo. Il y aura encore des foules et des foules. Po tokomi na tango Nzambe azali kosangisa ba oyo na ye. Aza kosangisa libota na ye na tina ete bakoka koyoka. Bato ebele baza nango na matoi te. Lwa banyema nyonso baka mpe na matoi te. Nyoka azaka ne na matoi te. Atambolaka ne kaka na bainstinct ndenge wana. Pe na nzela ya molimo eza pe na bana na nyoka. Amen. Amen. Oyo Jean Baptiste akoloba ete race de vipère. Baza na matoi te. Bible lobi ete ba oyo baza na matoi bayoka oyo molimo ezali koloba na lingomba. Amen. Il faut ozala na matoi na molimo. Nkolo alobi ete atanke bayekoli afungoli biso matoi
bayoka kaka na matoi te, mais c'est une grâce, il faut ekita na mutema. Na mukanda ya Acte chapitre 16 na verset 14, awa ezalaki na vendeuse moko ya pourpre babengi ye Lydie, mwana mwasi azalaki commerçant pe azalaki koteka bilamba oyo ya ba valeur wana aki commerçante. Bible bina Acte 16 na verset 14, l'une d'elles nommée Lydie, moko na bango kombo na ye ezalaki Lydia, marchande de pourpre, ba pourpre eza bilamba ba valeur wana. Amen. Amen. De la ville de Thyatire, azalaki na kati na ville ya Thyatire, était une femme craignant Dieu. Azalaki mwasi moko ye azalaki kobanga Nzambe makasi. Et elle écoutait le Seigneur. Pe azalaki koyoka nkolo. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Alléluia. Amen. Nzambe nde asalaki grâce wana. Afungoli mutema. Amen. Taba olbe tozali koyoka. Parce que za koyoka na ndenge mibale. Ndeko mona tokena na classe za formation ya mutu. Diable ya formaka mutu. Uweiba makambo ebele. Amen. Mais Nzambe ya zwaka mutema. Babeti makambo yo zali koyoka wana ifo ekita na mutema. Amen. Mutema nde jijaka. Esalaka nini? Ezali ko juger. Est-ce que ezali solo pe ezali solo te? Yango nde ezali ko discerner. Yango lelo tokosola mpesi le discernement des esprits. Alléluia. Amen. Kokuka kososola molimo nini ezali kokamba bomoi na yo. Est-ce que ya iloba na Nzambe? Baba bete mwana mwasi Nzambe asali grâce. Azali commerçante, bitanga yoki Paul azali koteya. Inkolo abete le Seigneur lui ouvrit le cœur. Ya azali koyoka, même maintenant na kati na mutema na ye mena ya andimi. Amen. Amen. C'est une grâce. Ezali ngolu. So Nzambe akufungolo mutema. Kuna yoko kwa kusoso na makomi na Nzambe. Esuka na mutute, mais révélation ezaka kati na mutema. Amen. Et au moment même temps baponayi David balbete, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Nzambe atalaka mutute, atalaka mutema. Eloko nyeza kati na yo l'intérieur. Apparence ya libanda, mutu na mutu akoyiko, mususu boko vanda na ye. Bilobete lisuma mutu mususu pono yebango il faut longtemps. Amen. Bomo na bloke bunga ga na ndako bokanisi batu mususu ye alobaka na ye te asala nzoka yende muyibi. Mais il faut qu'on fasse longtemps. Amen. Dès ya komonisa. Mususu ezaka na oka poasa boye betie ka lelo boye bala mo mukolo wana asali mambebe. Ndeko musu aleli musala moyete. Ndeko mo azeli musala na ville. La place va teka kawana. Yika jour aliboso akomaki ayibi pantalon. Coupure ya pantalon kotisa ngo na kati ya elamba. Ayiba ite ba caméra. Oleli musala premier jour kako yibi. Tanga ngo bima au contrôle bakangi balongoli ya babotoli babengani ka même jour. Puna nini baza oyoyo. Ndenge na yebi makaka poasa. Amen. Amen. Mais Nzambe nda yebaka mitema. Tumona même David awa mwana na bundisi ye. Abotolaka isika ya papa. Tamoko pe David akimi atiki ye. Mais ayebi c'était boyebe te Nzambe otozo sambela lui voit le cœur. Amen. Ayebaki te za mwana wana te. Mais Nzambe azali ko préparer mwana mususu. Ezali nde Salomon, rami bana David. De moni Salomon wana Nzambe azwaki ye. Tanga botami David azuye ora pesa ye na ba enseignant minene ayendai ko pesa ye na prophète. Amen. Amen. Puis na prophète Nathan, Nathan était prophète akoka kosunga éducation ya mwana. Parce qu'il est destiné ya kosalela Nzambe. Mais pona yo oyeba liloba na Nzambe na yo moko koiko sosola ngote. Il faut Nzambe asalo grâce. Amen. Tala mwana mwasi oyo, mama oyo azalaki une femme d'affaires. Mais tant que Zoyoka ilobana Nzambe, à Sosoli, il avait le discernement. Ah, oh yo, discernement na Nzambe nda pesa kango na bana na enyos. Bible lobete, il fit attentif
Et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Nzambe nda fungola mitema pona yondi mailoba na Nzambe. Okozo ba bafle tochawa tuza kuganga bongola mutema bukonzi na Nzambe kumi pembeni bon soki Nzamba simbi mutema na yote. Amen. Na ba bafle na yo c'est nil. Amen. De monete ba église mingi kuma ba tete ba bafle kuganga ukanza ndeki na kuganga wana nde ba ko changer te. Atome mie na makasi mais tant que Nzamba simbi mutema na yete. Et puis na Nzamba pusimba mutema na il faut za mopona. Amen. Et puis pona basimba mutema na il faut za lepa ya muto Nzambe atindi. Amen. Muto aza kolobana o Nzamba ti. Niti Paul azalaki un envoyé de Dieu. Mutinda mina Nzambe. Bible vete oya yambi muto Nzamba atindi ayambi Nzambe. Parce que belé na ville wana Tiatire mais kaka mwasi wana Nzambe nda simbaki mutema na ye. Parce que Paul azalaki na eloko na Nzambe. Na mukanda ya Romains chapitre 1er verset 1 à 2. Par Rome. Romains chapitre 1er verset 1 à 2. Bible dit Paul serviteur de Jésus. Oyo ezalaki Paul wana azalaki réellement mumbu musali na Yesu Christ. Amen. Azalaki muto azali fabriqué te, azalaki n'importe qui te. Azalaki réellement muto Nzambe aponi, muto Nzambe atindi. Appelé à être apôtre, Nzambe na bengaki ya kwa kozala ntoma, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Yeba chaye à part. Azalaki muto Nzambe aponaki avant. Ayebaki avant, azali déjà prédestiné pour na côté ya liloba na Nzambe, l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par des prophètes dans les saintes écritures. Lilobo et Paul azalaki côté ya wana, ezaki déjà une promesse. O Nzambe apesaki déjà na katikati na elaka. Et une promesse apesaki na Biblia, na Ancien Testament. Qui a côté à Jésus-Christ. Il y a une Bible qui est en mutakoya qui est local liboso, qui n'a moins sur été. Mon boto n'a eu qu'à écraser la tête du serpent. On parlait déjà de cette semence qui était Jésus-Christ. De toute la Bible, ils ont sur la colonne à Jésus-Christ. La Bible était mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Mais yé musali na Jésus-Christ. Jésus-Christ wanande yende Nzambe. Amen. Au verset 3, et qui concerne son fils, né de la postérité d'Abraham selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Babete lilobawana au Paul azalaki koteya yako concerné Jésus-Christ. Kwa yena nzela na nzoto lokola mwana, kunete yazalaki Nzambe, atiki ki divinité na yebu Nzambe na ye, alingia kuma mutu lokola yo lokola nga, kunete ngai na yo tokoka kokoma banzambe. Babengi sobana na Nzambe. Et c'était une promesse. Nzambe apesaki balobete depuis l'Ancien Testament. Et on débat sakoli batato laki. Et mwana mwasi azalaki koyoka muto Nzambe atindi. Amen. Parce que muto Nzambe atindi alobaka maloba na Nzambe. De moi na tangu na biso pe Nzambe atindi lui soit un prophète. Si le bébé le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Amen. William Branham, c'est un homme envoyé de Dieu. Amen. Avec les ainsi dit le Seigneur. Vous n'êtes tukuka kuzonga na kunzela na koyo. Et ceux qui ont dit koyoka eloba wana, koyeba Yesu Kristo wana Nzambe fa fungolo mutema. Amen. Ezelo ko forcer mutu te. Uko ko inviter mutu. Mais ce que azaya wa Nzambe akososole dezayi eloba na Nzambe. Amen. Pas cause la position. Parce que batu bayoki mingi. Maintenant na koyoka na bango ils font le discernement. Est-ce que bazako l'aksanga ezali ya solo to ya solo te? Banana zala bota mitina comme kolona yoki te na mais soko yoki loba na Nzambe ko lobeto yanga yango. Amen. Amen. Pongo azaka kampongo akoki ko changer te. Kusakola bete zalo kwa chasser moko akendaki na zamba. Akomi na zamba kuna kokuta na maki ya bampo ya mpongo. C'est un aigle botaki maki na ye. Ya zimoko ayinango ayi pa basoso ne bazali atie pe liki wana na chaleur wana
Amen. Amen. Basoso babotami, mpongo pa babotami. Me mpongo tango azana no mwana, azwi baka mama ne aza soso wana. Mais ce n'est que tant azokola différence ezala. Nature ya mpongo na nature ya soso ezalaka vraiment différent. Tango aza mwana aza kolia pe bakoza kolia soki bazali kolia ba ne ba mitiopi na bangwana biloka mikemki bakopesa bango. Oui. Mais tango akoli akomi na nature mususu. Akomoni tenga za différent na ba ndeko mususu. Ye musakola bete un jour na ko vanda na ye wana ayaki koyoka mungongo moko. Amoni véritable aigle. Véritable aigle wana azosala nini aza koleka. Tanfu aigle wana gangi ye azaki na sa yoki te nono ngai na ndeko yo toza peuple ndenge moko. Amen. Amen. Amani alobi no yo za soso toza aigle vanda na seti meka ko ameka boy pufa ba mona bandi ko kende bandi tiale akei. C'est comme ça. Il va na nzambe. Suko kutana na mutoyo nzamba yebi ekoza réellement mwana nzambe nzambe akufungola o mutema. Moni kuna te d'abord les oreilles yokoyoka mais mutema no nde kofungwama pona yo soso la o iloba na nzambe. La Galates chapitre 1er na verset 15. La Galatia. Galates chapitre 1er na verset 15. La Bible dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, à Ponda Zaïkolo, avec te komaki tangu moko. Parce que yo goyo kozala mwana na nzambe, ozotambula no lokola mutu. Alléluia. Amen. Paul azalaki wana tamoko ayekoli pe. Mona ita ayekolaki na Gamaliel, Gamaliel wana azalaki un rabbin, un docteur de la loi. De quoi ba professeur na biso campus wana. Bango nde balakisaki liloba. La loi. De Gamaliel qui n'importe qui te. Un monsieur respecté qui a payé un diplôme na ye. Avec yo mérité. Ozo diplôme oyo ya mérite. Puis maintenant ozo ba formation maintenant kende ko pekisa. Bato nyonso oyo bazali kote ya Yesu Kristo na ndenge bango bazali kanisa te. Mais maintenant mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. On va parler sur la prédestination. Alléluia. Oui. C'est-à-dire Zamba yebi moko na biso moko na moko avant que mukile salam. Tout le monde qui t'a sala livre de la rédemption bandakala. Ceux qui ont allé destinés pour la vie éternelle. O lingo lingate foya na liloba na nzambe. Amen. Ah ya zai ko kende ko bundisa babatu oyo na nzambe, mais Bible lobete lorsqu'il plie à Dieu, tango komaki tango te nzambe, amonaki te tango ikoki parce que mutu na mutu azaka na tango na yo nzamba kokisaka. Amen. Kuneta ya na liloba na nzambe. Oui. Wana tango na ye ikoki. Et dit à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, wana zana na libumunano ya mama na ngai, et qui m'a appelé par sa grâce, yé assi à benga kingai, de révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Alléluia. Habite tango nanga tango ekokaki. Oya benga kinga, oya yeba kinga avant que mukile salam. Voilà la prédestination. Vous avez dit la consécration de la katango yoza obotami. Zamba si a consacré déjà na musala moko ko sala pona ye. Place na yo dans le corps de Christ zanine zamba yebi déjà. Bizo zela ka tango na yo. Okotambula mitango nzamba ko benga yo olingo lingate. Amen. Amen. Olingo lingate okosalela ye. Yango pola bete tango nanga tango ekokaki na consultaki sur la chair te. Kinda utuna su Gamaliel te na tuna kiso mutu te non so nzamba bengi yo aukokima te. Amen. Muni Jonas ameka okima me nzamba zana ba formule nyonso ya kozongisa yo katikati na présence na yo. Amen. Soki ayebaki yo et akosala nya simbi mutema na yo afin que yo kwa kolinga iloba na nzambe nde asimbaki ya mama wa awa watango Paul ekokaki asimba ye mutema ya Paul.
donc ba oyo nyonso nzambe ayebaki avant que mokili eyeba esalama ete yo ozali destiné ya koyeba nzambe oyo tozali kotatola les dieux des esprits des prophètes yeba yango ke il faut ya na eloba na nzambe. Amen. Mukanda ya Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 4. Tukotanga tina 10. La Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, o nzambo azali vraiment riche, bozwi mingi katikati na bumawa na ye, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il y a l'ingaki biso le premier. Dieu nous a aimés le premier. À cause ya bolingo na ye wana, nous qui étions morts par nos offenses, biso pe lokola oyo tozalaki bato toyebaki nzambe te. Tozalaki bato toyaki loin. Et la Bible dit que biso tokufaki na kati na masumu na biso, nous a rendu à la vie avec Christ. Alléluia. Amen. Donc si biso na bomo ina nzela na Christ. Parce que yo soki nzamba alingi yo, il faut laksa o Yesu Christ. Oui. Il faut laksa yo pa nini yo zwaki lobiko na yo. Parce que la Bible lui dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nzela moko kaka oyo nzamba zo sengete tokuka kozongela ye ezali nzela nini ya kondima. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Kondima ezali ko wuta na koyoka. Koyoka liloba na nzambe. Oui. Liloba na nzambe za ko wuta na muto nzamba tindi. Amen. 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 Lukola mama yazalaki koyoka. Balakise nani Yesu Kristo. Paul abete ngai na destiné otanga ya kotea Yesu Kristo wana ezalaki une promesse. Pe ngai pe déjà nazalaki prédestiné. Oui. Donc liloba na nzambe ezali pour les prédestinés. O nzamba yebaki bango. Okoki ko changer programme na nzambe te. Babete même biso. Na tango na yo mena soki ekoki, nzambe fwa fungola yo mena liloba. Oyeba Yesu Kristo azali nani? Amen. Eke ozwi ngolu na yo na nzela na Yesu Kristo na Golgotha. Pardon, faut ba place ni ozwi pardon na yo. Bako sambela pona yo biki to mona kete na kati les 4 béatitudes. Na batu bazoi 4 jugements. Nyoso tu bayaki, biso bayaki po bazwa kaka guérison na bango. Amen. Amen. Aye kaka po basambelela ye abika. Mususu ayaki pona lia mapa na ya kende. Mais bakoki ko sambelela obiki ezali bon, ezali normal. Obiki katikati na nzoto. Mais premier nzambe zande ame na yo, elimo na yo ebika. Amen. Apparence extérieure, c'est bien, mais commencez d'abord par l'intérieur. Faut d'abord ame na yo ezambali lo bana nzambe. C'est que tous a formé na 3 parties. Vous allez na nzoto, oza poussière, tout okufi na nzoto. Nzoto nezongi poussière. Amen. Amen. Tout ça na esprit, molimo. Où ils ont constitué pe na makamu na ba conscience, ba sentiment, tout ça ezali katikati na 5 vertus na yango. Mais tout ça la pena elimo, c'est-à-dire l'âme, muto ya kati. Yazaka na 2 conditions. Na deux vertus. Soit âme na eza destinée à la vie, soit eza destinée à la mort. Amen. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas destinés au soit qui doit avoir la foi ou bien l'incrédulité. Au moment où mutazana ya a fabriquer une sainteté. Alati na tabilamba na ngami balata kawana olati c'est bien. Utiki basuki na yo kataka no suki c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Premier nzambe ndezana âme na yo eloko nini ezali. Parce que quand il y a âme et yambara liloba na nzambe. Amen. C'est ça la foi. Et pour la foi, il faut que muto nzamba tindi. Ouais, tindi na lobana, ineti Paul. Yende zali na évangile na age ya Éphèse. Yepe Paul nzambe nda abengaki ye. Ezalaki te boyo non, abete même biso. Il nous a rendu à la vie avec Christ. Pour na kozwa bomo, il faut qu'abate yo Yesu Christ. Amen. Et la Bible dit c'est par grâce que vous êtes sauvés. Maintenant tobiki sami na nzela na ngolu na ye. Eza na makasi na yo te, quand le bete nga na sala ki un effort quelconque. Non.
soka yebaki yo okoyana eloba na Nzambe. Amen. C'est une grâce. Moni tangu Jacob na Esau babotamaki balai ba mapasi. Le Bible lobete de na katikati ya libumu ya mama na bango. Nzambe alobeki déjà j'avais aimé Jacob et j'ai haï Esau. Kolo aponaki déjà Jacob. Oyo azala mokitani na lignée wana ya bana na Nzambe. Donc ezana makasi note pour ozali ko courir. Uzana makasi note pour ozali ko gêner. Uzana non. Soko zawo ya Nzambe Nzambe akolakisa liloba na ye. Amen. Dans verset 6. La Bible dit il nous a ressuscités ensemble et nous a fait ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est-à-dire tant où Yesu Christ akufaki pona Nzambe biso tokufaki na ye elongo. Tant asopai makila na ye wana nde yo pozwi pardon na yo. Pardon ezomaka kaka na kondima musalo Yesu kwa saila wana Golgotha. Makilo ya sopaki pona yo. Amen. Amen. Makilo ya repandaki pona yo, c'est ça la grâce. Nzela na musala ya Golgotha tozwi pardon, tozwi réconciliation na Nzambe. Dieu était en Christ réconcilier le monde avec lui-même. Masumu na yo nyonso to ate komaki lokola ngola, yebete ezalaki annulé ce jour-là. Acte ezalaki ko condamner yo Nzambe asalaki na déchiraki yango. Tu es maintenant un homme libre. Et Bible lobete pona biso, pona Nzamba komona biso déjà. Mona Golgotha tanga lobaki était tout est accompli. Nous a déjà transporté dans le royaume du Fils de son amour. Nous a soubatouassé au yoté. Nous a destiné, tant que yo botami, tant na yo soke koki Nzamba l'action loba na Nzambe, o botami mwana na sika. Pone te bit moko, ezati ba memona lola. Et déjà na Golgotha Nzamba si akokisaki yango nyonso. Faut yebaka plein sali. Yete zali na makasi na ote. Yo problème no balobi kaka te ndima. Tomona ka wete ngolo ezali ngolo lokola ngolo, soki boko yambango lokola ngolo. Une grâce et grâce quand on les reçoit comme grâce. C'est na des Seigneur Jésus a sala ki nyonso na Golgotha. Dans verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pour ça, na Yesu Christ ezali qui était mikolo ezali koya ya lakisa bolamu na ye na mokili. Alléluia. Amen. C'est-à-dire à représenter une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. À représenter bateau na misu na ye mikolo Yesu Christ sont des parfaits. C'est-à-dire ndenge bozawana na misu na Nzambe azomona ta mabunga moko te. Azomona bino ja bozaji ba un être achevé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, boza bato bazana valeur makasi. La Bible dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Bino bosomba mina prio eleki munene oiza makila na Yesu Christ. Et batouana oya sopa soma na makila na ye abete but na ezali te a présenter bino na monde. Amen. Amen. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bato bakomi ba atteindre le parfait. Yango musala ya salaki na Golgotha. Et tant que Nzambe aza kotala biso, amona biso lokola bato baza déjà parfait. Yo pe ndima yango. Amen. Na nzela ya foi vivante tozana yango déjà Nzambe sa transporta biso dans le royaume du Fils de son amour. Yo bato kolela lela lisusu te. Amen. Tout est déjà prédestiné. Amen. Et so Nzambe sali ngolo oyeba lilobo tozali na yango, oza muto ozala muto na esengo. Kotala ba condition na yote non. Habite nous avons été déjà préparés. Tu vas bengi œuvre en Nzambe, c'est-à-dire musala na Nzambe na so ezali lingomba na ya za ko préparer. Amen. Comme mona kate ke oza muto na za na valeur te. Ce que ata batam kiba mono na valeur te, même Nzambe ko mono na valeur makasi. Amen. Katika ki trône na ye kuna na likolo, aye pona kufela yo. Amen. Akufela nga. Toza na mutu ya makasi na misu na Nzambe. Pe lobete mikolo ezali koya na komoni sabino na misu na bato. Ete œuvre na ngai yo na sali yango yo. Et vous allez une église merveilleuse. Parce que babet ba œuvre en Nzambe ezali merveilleux. Amen. Amen. Et ça bato bazali parfait, ou bazana vérité, véritable. Na misu na Nzambe. Na verset 8.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Alléluia. Babete ezalinde nangolu. Menanzela akondima. Mwana mwasi avanda kazali koyoka. La foi vient de ce qu'on entend. Yo pe na vino yo kozala kaka te yo ka biloka pambala pambana. Zala place ba kotia liloba na Nzambe. Amen. Nzambe afungola yo mutema. Po soko zi occasion na te ya kokuta na muto Nzambe tinde okufunga mutema ndengini. Lelo yo soko sosoli liloba yo sosoli ete c'est ainsi dit le Seigneur. Yo pe muta okutana na yo okomi pe ngolu pona mutu wana. Amen. Ta yo kofungola munoko na yo ya ndimi. Akoti katana na linye wana. C'est comme ça que ozomone te lingoma na Nzambe zali ko pusana. Abete ezali grâce ono bateke na makasi na yo te mais na foi ndima kaka. Amen. Ndima kaka. Ndima musalo aselego na Golgotha, c'est simple. Mais batbangi ko compliqué. Oui. Oh non, ba mimona okenda mangengenge olala kakuna okende boye olala kalibanda. Non, babiso c'est la foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Faut battre Jésus Christ. Yondima Jésus Christ wana esili. Et que pardon na yo zwa ki déjà na Golgotha. Ozasu mutamasumute. Na miso ya Nzambe tie un être parfait. Amen. Yo zali une œuvre achevée. C'est-à-dire déjà pour Nzambe bosi bokokisama déjà ngui. Na verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Eza na pona misala na bisote. Ponete mutna muta go betenga na sala ki makasi moko boye yango nde na koti lola te ezangolo yo yoka Nzamba fungolo mutema pe yo ndima. Amen. Bibite afungolo biso matoi banda tongo tozarbe ko yoka liloba na na présence na tina pokwa bana na Nzambe bazalaka oyo bazali ko se réjouir na présence ya Nzambe. Amen. Des prédestinés. Eza pe lisusu basi balakela bango mabe depuis obotama na yo. Oza oyo ezali lakela mi mabe. Ukoyi kosala pe eloko moko te. Amen. Ato moni azo forcer na elwa na Nzambe ta na Yesu ke koki. Lisumu ne ko moni sa mapoasa. Pe to bete eza extérieur te. Ndiko moko yaki na wana nanu ndeko frère Franck abandi ministère na ye abina zote ya bato. Il y a une église à Kouti, wana baser ba olata na bilamba mikuse tout ça. Parce que muta ine na liloba Nzambe okuforcer ete. Il faut ayoka liloba nde bongo la ye. Amen. Bango ba kesima ba ye bandi ko sekaye. Ah balobi ya eloko moko esepel ça qui était pour na bandeko ba eko yo. Ya bi non, ezate bilamba extérieur non. Liloba d'abord il faut tout ekota na âme ya mutu wana. Amen. Soki mutu wana zui liloba katikati liloba nde ko sala musala. Amen. Uluba na mutute ko tika makaya tika boy non liloba nde ko sala musala. Amen. C'est ça l'œuvre nanza, l'œuvre du Saint-Esprit. Faut que tika ya travailler kati na mutu. Mais on pas fabriquer, ou fabriquer na ndenge na soko zali na yo libaya taba tcho na kati na mayo ko koma jamais ngando. Amen. Pourquoi ko bongwa na te parce que ça nature na yo. Na Psaume 58 na verset 4. Nzembo. Ape bazolo bapona ba oyo déjà balakela mamabe. Psaume 58. Na verset 4. La Bible dit les méchants sont pervertis dès le sein de maternelle. Alléluia. Ou pas bengi les méchants. Mutema mabe. Babete yepe Nzamba ibaki d'abord avant la fondation du monde ibaki mais na kati ta wazana libumu ya mama na abimi déjà mutu mabe. Amen. Omoni mwana botami déjà botami na mabe. Soka zaka ndoki déjà ibandi na ye wana. Kukanisa teka okoma ndoki après. Déjà zakati na ye. Ce n'est que tangu na ye soke koki omoni mena na tirne bimi. Paul alobete ngai na bandaki pe na kola mu mais tangu nanga tangu ekoki wana oya predestiné ngai uta libumu toujours e bandaka déjà na kobota tangu yo bota minature no déjà e bandi ko manifester yen mukusu to ebisa bino ate so mutu bébé akufi ninga akufi Nzambe nda yebi soka zalaki méchant
azokende directement na place na ye parce que ça destiné akende na place mabe soki azali mpe oyo nzambe l'hôpital yaki destiné akende na place malamu déjà. Dans verset 4, les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. So mutaza lukuta, kaka bota mi wana déjà, aza muta lukuta. Bozo bengaye bébé, bozo sepela, tout ça. Nzoka déjà, bozo zela lewa boko la lokola nguma. Tanga kokola ra ba, awani kola sabino ba démonstration na ici. Kwe komi o mwana ya ndenge nini oyo frère. Amen. Amen. Déjà zaki destiné. Ce que vous avez destiné malamu, vous avez destiné comme malamu. La Bible dit ils ont un venin pareil au venin d'un serpent. Dès que vous avez yé, aza déjà na venin. Langue na yé, munoko na yé. Ikuyi bimisa malamu te. Mais ils ont zelaga tangu na yé pona manifester nature na yé. Mais des gens zamba yebaki. So nzambe pa ya yebaka makamu nyos, aibi déjà oyo azabo. Et l'eau que kata biso seulement partage ça il bananza. Amen. Musakalo abete soko ngo sala test. Il y a un véritable croyant présenter seulement la parole. Amen. O yanzambe akososo lo tezali lilo bananza. Amen. 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 C'est pourquoi moi n'était pas faux baza et belé. Tant ba même pas na Jésus-Christ, mon baza qui multitude. Et puis il y avait aussi foule de disciples. O ba yaki pona basoso la, bazu yamba ilo bananza, na ope ba yaki pona ba intérêt. Dès le ventre, tant que botami, il a un venin pareil à un venin d'un serpent. A tous au monde à moi mouké, azamalamu, azako seka, boina, mais tant zela ya kola. C'est là que comme on a nature na ye, ya solo. Amen. D'un aspect sourd qui ferme son oreille. Et ça les loko mouké boucha matoi na ye. Oui, mindele basala tam sous place makelele bakotsa kelo mona matoi pono yoka makelele wanati. Amen. Oui, pas ba avion net ya biso sala ka kuna ba avion makelele ochango pour éviter makelele. Po ba avion monsieur zaka na ba basipo bwaka nguna na poto biso to isali la ka. Tanga kiti makelele mona yoka. Mais l'essentiel pour na biso epumbwa. Mais na mamboka na ngo ko pumbwa te. Amen. Babete m'entendez bakanga bango matoi. C'est-à-dire bazana matoi te. Mais moi si les dieux yotanga ba yokaki Paul aza côté ya Bible le bete Dieu lui est ouvert. Zamba fungoli ye. Matoi na ya molimo. D'abord yoki pe kiti na motema. Puis le bonne sur place na âme na ye. Au verset 6. Qui n'entendent pas la voix de enchanteur. Bakanga matoi na wapo ba yoka te mungongo. Yo ya zali koyeba. Vous qui êtes dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 4. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 4. La Bible dit, car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que celui que nous avons prêché, c'est-à-dire, ah ouais, mais nous avons un discernement. Si quelqu'un, moutoyer, il y a 3 choses. D'abord, vous présentez un autre Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, en dehors, Paul a côté à Jésus Christ, il y a déjà une promesse. Il y a aussi Missous côté à un autre Jésus. Ajouter un Jésus Christ, c'est bien beau, mais c'est un autre Jésus. À continuer à l'obiboui. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Tant que vous allez côté ya bino Yesu Christ vous allez côté ya o nanzela ya lilobana lisakoli. C'est un esprit. Alléluia. La Bible dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais ce que bazote ya yo un autre Jésus. Ozo yamba pe molimo mususu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire en dehors il y a Jésus Paul azali côté ya. Ils avaient pas mususu bazali pe côté ya. Mais yo maintenant faut un discernement, il y a quelque chose là. Est-ce que comment me prête c'est un vrai Jésus ou un autre Jésus? Oui. Na recevoir un bon esprit ou un autre esprit. Abi, qu'est celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Tout est ça évangile mususu. Pour leur bête ngana te ami pona ko te évangile na Jésus Christ. Tant que yo yoka yango zo appelle l'esprit.
où ezali katikati na évangile wana mais babete c'était un évangile promis yango ezoconcerne Yesu Christ. Le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus dans le Nouveau. Amen. Mais maintenant, il y a des gens qui prêchent aussi un autre Jésus. Vous amenez un discernement. Donc, alobi à côté na assemblée moko kuna, moi si moi azala côté ya. Il y a assemblée charismatique. Au batu bazaka batamilimo. Moi si naza côté ya na États-Unis na somo. Donc avant d'aller pembeni na ye, c'était notre frère Frank. Ndeko na ebisi alobi même moi si azote ya ndoki munene. Ya toni ndoki ndenge nini. Abiti na cercle na biso kuna e bakonzi. Amen. Amen. Yinda zakana mo ba mamoba na babulu wana magique bakonzi to ba consultaka ye. Mais na église azana place ba munene ba ko betele maboko. Ye pa vanda ki habite mais kuna na monde na biso wana e bakonzi. Yende azali ko dominer. Yende to kendaka ko consulter. Ba bengi ba medium. Akoya bisa wende ni mujourno no ekozala boyena ba continue so minene ya États-Unis bakenda ke pana. Mais yebe na église évangéliste munene de ba charismatique quoi. Amen. C'est bébé oso sola maintenant. Ndiko atali abi ngana kenda ki pe ba inviter inga kaka na ke ko mona. Mais mutu na lobi na yena pembeni na munene to habite sorcier munene sorcière. C'est un médium. Mais tant que c'est supposé ya batuneuse ba beti maboko na we alobaki na za medium. Yepe frère atele mais ah yo beti maboko ça dit on ndimi biloko na yi. Voilà. Amen. Amen. Parce que il a prêché donc comme on a un autre Jésus. D'ailleurs la Bible dit la femme ne prêche pas. Amen. Mais il y a tele maza côté ya batu ebele c'est comme ça. C'est dit même miracle faut yebete miracle uti na nzela nini. Amen. Le discernement est très capital. Parce que les gens prêchent un autre Jésus. Amen. Amen. Omoni par exemple loyo batu bazoti ba mangombe zebele. Mi mangomba pe batu bazoti ya banzambe misato bazali. Nzamba zalaka moko. Oui. Ndiko na biso frère Branham makoti quelque part, abete makoti, na moni mutwana azalaki nganga, un sorcier. Asusa ba démonstration abandi soko bandi koloba ale mesa wane telema kelikolo. Etelemi pe na likolo baza ko kamwa. Etelemi na kombo na tata mwana pe molimo sana. Tangu ndiko akoti mutwana lobi oyo yandima akondima te. Frère Branham alobi na ye ozo sala ezali makambo ya diable. Amen. Ça c'est Satan. Papi au nom de Jésus de Nazareth, mais ça en est quitté bukana pour l'examen na musal nanza. Mais ça en est quitté panzani mike. Amen. Puis bango tout ba panzani. C'était la vraie puissance de Jésus avec un faux. Donc le discernement est très nécessaire. Tant surtout makamoro tozali kubzela ekobanda. Faut que zana busoso. Amen. Nanya telemi liboso, nana zali côté ya yo. C'est pourquoi vous avez lelo même au biloko nyoso to ezalaki na bakatière et côté na église. Moi mutabeti au coup de tête boyo kwei. Na kati église, ba boya kele veste kwei. Il faut discerner les esprits. Amen. Babete Paul alobete ceux qui boyambi un autre Jésus. Ke o ngai Paul na tei. C'est-à-dire à partir de boyambi un autre esprit. Amen. Mais toujours bombami na sia ilobananza. Matthieu 24 quand babete les deux esprits seront tellement côte à côte. Voilà. Il faut la mutoza na discernement. Ko so solo teza ba miracle utie pa na nzambe, o utie pa ina nzambe te. Amen. Amen. Parce que to comme na moment oyoyo, chacun parce que Nathan il y a Ancien Testament il y a des périodes. Il y a une période ba période ba juge bazalaki. Chacun faisait ce qui est bon lui. O yemoka asepeli nango. Dans Juge chapitre 21. Dans verset 25. Nous avons les deux étapes. Wana. Juge, Basambis. 21. Dans verset 25. La Bible dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. N'attends pas juge. Bakonzi bazalaki te. Basambis nde bazalaki.
Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alléluia. Amen. Mutuna munazali ko sala oyo ye alingi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ils allaient voir un temps où on a biso. Où mon était démocratie ça l'était temps libérer ndengo lingi na yo. Où mon oleki wa église, kuno oleki église, chacun fait ce qui bon lui semble. Oui. Muko na muko azokotsa pe makambo na makambo nzambe na ndenge na ye. Pona attirer ba foule. Omona simbio boy a ligoro de bimi. Asali boy do. Babete il faisait ce qui bon lui semble. Contrôle les anangote. Mais bazalaki bato nzambe atindi te. Babete kozala na kan wana te. Yo fuza na kan oyo kangama na muto yo réellement nzambe atindi. Amen. Ndenge to mona ka était la veuve de Serepta sosola qui lit. Habite Élie, c'est un homme envoyé de Dieu. Amen. Et que la parole de Dieu dans sa bouche est la vérité. Amen. Mais ezaki na tango wana ya bajuge, chacun faisait ce qui est bon lui semble. Mais maintenant bazosenga biso discernement. Okoki ko inviter au quelque part, faut yebete maintenant molimo ezali koteya. C'est la parole prophétique. Amen. Amen. Tout ezali liloba kaka mutu kaka Bible bete il se fera une foule de docteurs. Et où t'es pas Gamaliel, ba enseignement ya muke. Nde to komona sikoyo batonde belé. Azolo ba penzambe nde mutatindi yalo. Azo pesa pe ba prophétie to komona ba delu komi makambo. Mais au moins mutu wana c'est un trinitaire. Azo croire en trois dieux. Mais azolo bete nzambe nde mais c'est quel Dieu? Voilà le bélier. Amen. Lui les dieux de cet âge mauvais. D'abord divinité ayebi yango te ya pamba ayebi te. Azo baptiser batu na kombo ya Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Oh nyonso aza na rythme wana. Meko mone tazolobo non na yembi lilobe pa na nzambe. Nzambe nda lobi na ngai batu wana boye na botiko kende kofinga ka batu basi bakufa. Ndiyo toza koyoka lelo. Mais lui-même il prêche un autre Jésus. Amen. Amen. Paul prêchait le Jésus de Nazareth qui était le Yahweh de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Et il baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau. Il prêche déjà un autre. Il fait ce que bon leur semble. Baza komebenga babatu na nzambe. Et ils sont des fous lo baza kolanda bango. Oya kolanda ye. Ibeki ba catégorie ya batu nyoso tu bazalia bakendaka partout. Les trois sortes de croyants de musakala tindaki. Même ba vrai bazana nukuna, bazalo kola bana mpongo, bazako kola na basoso, a mwana mambako te ya ye eza malamu. Mais tango kokola, il faut abima kuna. Amen. La Bible dit sortez du milieu d'elle mon peuple. Suka kutani na vrai mpongo, akoyoka mungongo ya vrai liloba na nzambe, et muloba neko lobeti yo pumbwa longwa wa uzali sosote. Amen. Mais pour le moment, bazali wana jusqu'à ce que Zamba okokisa tango na ye. Yango ba Paul abagite wana tango na nga tango ekoki. Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Amen. Oko kanga su mutu andengo wana te parce que c'était un homme prédestiné. Amen. Akende pa eloba azali. Akobima akei. Dans Galates chapitre 3 na verset 1er. Yango Bible bete ko pekisa pe bato andengo wana te. Laissez les deux semences croître ensemble. Amen. Nzambe nda lobaki te, il y aura des faux Christ. Galates chapitre 3 verset 1er. La Bible dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Abete Galates, bino soumaye les athées, nanya loki bino. Voilà. Amen. Amen. Pour que c'était sorcellerie zaka o muto ya pumbwaka. Non. O yazoya na mate ya moko mabe azapendoki. Voilà. Amen. 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 Abete na ba Galates nanya ngo loki bino. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Batia ki bino Yesu Christo yo babaka ki na ekuluti. Et pas yozo ki pardon. Et pas yozo ki délivrance. Bato ba yeba ki yango na ebandeli. Mais si ko ebe ote ya bango un autre évangile. Paul alobete awawa. Ba yi kopesa bino kindoki. Amen. Amen. Qui vous a ensorcelé? Dans la commune à Galate.
Abi boyambi évangile mususu pona nini? Ndenge lelo même na kati ya message. Okomona ete makambo ekomi ebele. Misu baloba obra na Elohim. Misu bakoloba oboye na bo. Misu donc moko na ndenge na ye. Parce que Bible elobi ete oya yambi na 1 Samuel chapitre 15 na verset 12. Oya za désobéissance za lokola ndo. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Est-ce que Nzamba sepelaka na oyo ezali kotumambeka? Toko kendaka ko Genèse de yo lingi comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ponete oyo ezali ko yoka liloba ya Nzambe, mungongo na Nzambe pire. Opono yoka limbongo na Nzambe pire, il faut na muto Nzambe atindi. Amen. 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 Ce que l'Esprit dit à l'Église maintenant, il faut aller pas ni ba outi à loba na Nzambe. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Muto azali ko yoka liloba na Nzambe, eleki kutu bambeka. Oke ko gêner na ke na mangenge na lalaka, eleki nyonso wana seulement na ko yoka liloba na Nzambe. Et l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oyo azali ko tosa liloba na Nzambe. Aleki kutu oyo nyonso yo tu ko kende ko sala na yo yo ko ndenge baza ko sala pour le moment. Ça ne sert à rien. Au frère, déjeuner 10 jours, 20 jours sans liloba na Nzambe, oza na yoka loko ba pesio ndoki. Car la désobéissance est aussi coupable que de la divinité. Alléluia. Amen. Ponete oyo ezali kozanga ko botosi liloba na Nzambe ezali lolenge moko muto azali na lisumu na kindoki. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Toi, Zako Sambela Bikeko. Et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Amen. Ah, yo, bois qui le banan. Zambe pas bois qui yo. Zinkolo lobete. Namakila na ya sopaki. Il a racheté les peuples de toute nation, toute langue, toute tribu. Tout peuple. Dozana Katia. Amen. Et il nous a fait des rois et des sacrificateurs. Toko régner na seo. Attends que bakonzi. Pe banganga Nzambe. Parce que ça là qui musala na makila na. Mais condition ezali yo faut yoka liloba na Nzambe. Liloba na lisakoli. La Bible dit au jour de la voix du 7e ange quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu. Et vous allez la révéler. Amen. Ah bah moi kuna ba le mystère au singulier mais tous les mystères de Dieu, y compris le mystère au singulier, c'est-à-dire que ba Jésus Christ était yazali Nzambe sera révélé. Alléluia. Amen. Zala et pas inene prophète azali. Bible dit maintenant il va te rejeter comme roi parce que yo ozali atana lisoso limo côté. Mukanda Job chapitre 6 na verset 26. Bible bete mawa Nzambe azali koyoka même te ba oyo bazali komba insensé. Dans Job chapitre 6 na verset 26. La Bible dit voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré. Alléluia. Amen. Dans les discours d'un désespéré il n'y a que le vent. Nous avons un discernement te. Kwaza katikati na parole te discours na yeza na ngo juste comme le vent akoki ko produire eloko moko ya malamu te parce que tout tourne on dit autour ya iloba na Nzambe de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Tant que le bano ko tonda ndeko tomina tongwane tondi na iloba na Nzambe de ta bouche et ko loba ka iloba na Nzambe ni babete mena un désespéré. Même katikati na biso, nous devons faire attention. Oh, tuzali ko bimisa doit être toujours que la parole de Dieu. Amen. Na mukande omoni ya Jacques, ce que je vis dans Jacques chapitre 3 na verset 6. Puis besoin parler na biso sur la langue. Faut tout garder langue na biso plus que toute autre chose. Dans Jacques chapitre 3 na verset 6.
La Bible dit la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Munoko pe lule moyo. Ezali moto. C'est dit ceux qui tokoloba, toloba kako nzamba tchekati na biso. La Bible, c'est que l'Esprit dit à l'Assemblée. Amen. Mwite lango evo permettre ceux qui katikati na mwe babete. Uzaneti ne ubotami, uzadia na munoko na nyoka. Okenda olobibo, okenda olobibo, okenda olobibo. Toujours ko détruire. Babete biso il faut to éviter bilokwana. Biso yi muto moni taza muto aza toujours ko kolpoko. Koloba toujours makambo batu, il faut ko éviter yi. Amen. 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 Si nous nous croisons, c'est pour parler de notre Dieu. Puis de l'abondance du cœur. Cette femme lui dit, Lilobekota kitina mutema nzambe afungolie mutema. Et maintenant yosu ba fungolie mutema même munoko na yo. Et vous assoutez muluko oyo et vous ne n'importe quoi. Lule muna yo. C'est pour monete tango. Le jour à Pentecôte nzambe simba ki lule muna bango. Il leur a donné même la langue de feu. Amen. Pour ne pas koloba o ezali la vérité katikati na bango. Mensonge kwa kolongwa. Tout celui qui n'est pas dans la parole prophétique, il est dans les mensonges. Amen. Mais maintenant, si vous voyez, maintenant, nzamba tindi na tango wana pona te ya yo na nzamba. C'est-à-dire que maintenant, c'est lié à la personne à côté ya yo. Gardez votre langue plus que toute autre chose. Babina ba membre na yo nyoso yango ndezali placé. Na tina oyo ekuka ko détruire to ebongisa. Même Bible on a pas politique oyo. So moni place oyo yo ko tia commentaire te vanda na yo. Ce n'est que pas yo bimisa mupanga bimisa iloba pona ko corriger liloba na nzambe. Amen. Nous biloko na bango na ça nous concerne pas. Amen. Mais quand tu vois un médium a telemi liboso na azali koteya, combien télé maboko te? Oui. Ne participe pas à ces péchés là. Amen. Il faut qu'on garde langue na biso rien que pour ce qui est de la vérité. Alléluia. Amen. Parce que langue même yango ndeze pe ko kabola. La Galate chapitre 5 na verset 16. Galate chapitre 5 na verset 16. La Bible dit mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez dépris les uns les autres. Alléluia. C'est dit ceux qui biso na biso puis tu vas dire que ça la nini que se détruire. La carte un message. Amen. Au moins yo sali boyo kuna un message pas télémé à lobi boyo kuna lobi. Non. Si ce n'est pas bozali que se détruire bino na bino. C'est le diable maintenant qui triomphe. Biso nous devons retourner à la Bible. Alléluia. Amen. Reprendre la parole. Tous ceux qui sont au kat na lilobeza la comme notre absolu. Baby bita message yango yaki pona nini bita message yaki pour tout ko koyeba la vérité. Ils connaîtront la vérité et la vérité leur affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Bita message yango na première des choses koyeba la vérité. Deuxième des choses bita message tous à la sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. C'est-à-dire liloba oyoyo. Il y a vérité, il y a un monde qui boulissa yo. Et on Bible bête que celui qui est pur se purifie encore. On se purifie encore ndeni soko yo kaka liloba ndeko to yo kaka yango kun to tanga ki na Esaïe 54 na ebandeli na biso kuna. Esaïe 50 na verset 4. Mon oreille est attentif à la parole. Amen. Tant yo zo ka liloba ozo komisa ma ezelo ko bazo sukola yo. Amen. Amen. Bazo nettoyer yo. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Si vous avez dit l'obate, vous pouvez sanctifier. Et au moins Nzambe ndengeni. Parce que pour nous au moins Nzambe, Bible dit il faut être dans la parole. Amen. Et maintenant, les années et eu l'acception vérité, parce que vérité ça quoi franchir biso. Amen. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Au longwa na Babylone konyo soto eza Nzambe te. Ensuite vous allez la sanctifier. Okubulisa mananzela liloba. Du liloba ko purifier yo. Et puis nkola lobete là où je suis là sera mon serviteur. Et pas inga nazali et pas inini musali nanga koza. Bito ya lilobo ezalete eme mabiso na présence na Nzambe. Alléluia. Eme mabiso na présence na Nzambe.
tokoka koyeba nzambe. Epai ye azali yo zala ngai nazala. Amen. 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 Nous mener dans la présence de Dieu. C'est ça le but pourquoi nous avons attendu ce message. Tiens, envoyé avec un message qui va préparer ma seconde venue. Quand on a un message, on dit, vous allez te yo au pumbo kende. Message, on dit, vous allez bimission en zotoyo, au gogolat en zotoyo, mususu, au gokuta na Yesu Christ. Amen. 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 Sans ces messages, au koyi komo na nzambe te. Baki kuzoyo bakuchi na kuva moko vandi na yo finga kate oyiba kate lo mozamu talisumu. Parce que vous allez purifier te. Amen. Oyo kaka liloba na nzambe te. C'est pourquoi le discernement est très nécessaire. Yo lité na biso zalete le discernement est nécessaire. Nzambe face à la biso grâce. Kososola. Est-ce qu'on a bazote yangeza liloba na nzambe ou pas? Parce que bientôt nkolo alobete il faut na pambola ba onanga. Amen. Tout le monde était dans deux périodes. Période de juge, les gens faisaient ce que bon leur semblait. Oui. Basalo balingi na bango, muta occupé était. Mutu so zolo bon nzambe nda tindinga, nzambe nda tindinga. Mais nzambe tindu avec trois dieux. Amen. Amen. Mais ça là une époque juste ce comme on le qui juge wana, juste après c'est l'époque de Michée pas zalaki. Ce que je vis dans Michée chapitre 5, à partir du verset 1er. Vous n'avez pas relaxé, biso et pas iné ni biso pe to pour le moment et pas iné ni to zali. To koyi ko salo ba ndenge to lingité. Michée chapitre 5, na verset 1er. Et toi Bethléem Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine commence aux temps anciens, au jour de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ah oui, ça a prophétie natina Yakobo tamana Yesu Christ. Babete pour toi, Bethléem. Ville ezali ville ya liloba. Amen. Amen. Et pas ni liloba na nzambe ezali kobima. De toi sortira celui qui va dominer sur tout Israël. C'est un kolo problème na yezali ete. Na place au biso tozali. Lilobo au biso zali koteya. Ezali lilobo ezali ko préparer pour faire une différence. Kati na biso eloko moko ezali koluke bima. Une naissance. Mina tozana ende wana puito babengi yango tozana douleur de l'enfantement. Pour na tobeta okobota nani Yesu Kristo abima, le Messie. Il faut amonisa makatikati na yo, katikati na nga. Tukoki kosala oyo biso moko tolingi te. Tukomi na tango maintenant, la parole doit agir. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons regarder à la parole de Dieu. Lilobo tozali nango ya une promesse qui est là, na kati na liloba oyo. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, dans verset 22, Bible le dit, ceux qui ont les oreilles, écoutent seulement ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Parce que dans Zela Lilobo, il faut, moi, na mokwa botama, l'enfant mâle, Jésus Christ, il faut abima. Maintenant, ce qu'abimi, lui doit dominer sur le tout. Amen. Amen. Tous allez appeler maintenant Lilobo, tous allez na yango. Quand le loba qui était tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Dernier lingombo tozali kote ya oyo epani tozali koloba eza lingomba oyo nzamba akobimisa ngo na mukili akozala na conquérant lisusu moko te. Amen. Nzamba zo préparer d'abord âme na bino elimo na bino iko kozala mosanto elatisa melamba na bule sans tache ni ride parce que oyo akobima kati na bino période ya Michée balobetelaki période oyo nzamba pesaki elaka où ils ont pour Jésus Christ. Abi de vous sortira une bénédiction. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 22. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Oyo za menana matoi. Ayoka oyo. Mungongo ezali koloba na lingomba. C'est question maintenant aux la grâce aux amba pesa yo. Tout le monde a été les impies, batia bang bakanga bango matoi. Ils a bouché moya yokati.
Mais pour le moment, l'Esprit parle à l'Église. Amen. Ce que l'Esprit dit à l'Assemblée, c'est là où doit naître maintenant le Fils mâle. Zambaza destiné na biso mena to kwa kozala un corps. Moko na moko kozala na musala moko katikati na nzoto wana. Amen. Amen. Soki ozala oyo abetaka mbunda, nzamba ko utiliser maboko no abanda ko beta ngolo kola mbunda. Soki yo lobaka ko utiliser munoko na opona bonda koteya. C'est un corps. Ngomba. Ozamba zo préparer biso maintenant. Babete le fils mâle doit naître. De vous sortira, ou là où il y a la maison de pain de vie, des gens qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Assemblée. Maintenant, tout ça, tant il y a rassemblement, oui, qu'il y a n'importe quoi. Pour la bête, so la zala discernement. Est-ce que vous y avez Moussous? Amen. Est-ce que vous avez un autre récit, un autre Jésus? Ou bien vous y avez un autre évangile? Mais dans les rassemblements, cet évangile, c'était un évangile promis. Amen. 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 Même prophète Ozambatinda, il y a un prophète promis. Mouto onyoso kote ya biso faza la kati na Bible, c'est une promesse. Amen. 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 Place ne faza la kati na Bible. Si tu jouis na mukanda ya Nzembo, Psaume 85. Psaume 85 à partir du verset 2. Peut-être tout ça maintenant na période ya Michel ya ba promesse. Ozamba pesi biso elaka. Mais yo vanda ka katikati na liloba oto ya lina yango. Po eloko moko fu ebima na katikati na biso. Amen. Amen. Na Psaume chapitre 85 na verset 2. La Bible dit, tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. La Bible dit, yo osepelaki na libota na yo. Bible dit, babengi libota na nzambe. C'est-à-dire, il y a beaucoup de lits. Quand il n'y a pas de bazali, vierge folle, bazape bapona. Des vierges, ça sont aussi des bapona. Mais maintenant, le peuple de Dieu, on zambe maintenant, ça comme mabango tina achèvement. On zambe zo kena bango tina suka. On va destiné à un enlèvement. Tout le monde a été biso nzoto ekozala changer. Pour na toke na lol. Mais ba misuso moni ba vierge folle ata kufi, il peut être un esprit de vie ekozonga kati na ye. Akolata nzoto ka ya ya zanango. Amen. Soko za frère François, ba mona frère François bimina nzoto na ye. Amen. Mais biso la Bible dit nous allons rentrer dans l'âge de fleurs. Amen. 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 Tout ça déjà ouvrage aux amba préparé. A préparer les biso nzoto tokolata. Abete batouana bazota la Golgotha. Babete nzamba zalaki favorable à ton pays ô Éternel. Zamba yokelaki bango mawa. Babete délivrance na bango ezalaki kuna na Golgotha. Amen. Amen. Pardon na bango ezalaki kuna na Golgotha. Amen. La Bible dit tu as ramené les captifs de Jacob. Yo zongisi bakangami na Jacob na musalo kola sala na Golgotha. Tu as pardonné l'iniquité de son peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Amen. Zambe asalini alongoli iniquité ya lingomba libotane mobimba. Eza mutute okende kotubelaka na yo kuna makambo ko ngana sali boye ngana salaki boye. Non. La Bible dit qu'à Golgotha tu as été pardonné. Amen. Biso moko te, nous sommes plusieurs, tout un pays. Israël est toute une nation. La Bible dit nous aussi nous sommes plusieurs. Son sang a été répandu pour plusieurs. Vous allez ébeler. Dans verset 4, tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Zamba longoli kanda ne likolo na biso. Nanzela liloba oyo ya lisakoli. Kana na nzambe zali lisusu te. La parole de la promesse. Amen. Amen. L'évangile qui a été promis. Tout le monde a été simana nzambe ko baba toro ko boma tout ça makila wana ipwaka makilikolo. Amen. Ce n'est que dans la parole de Dieu révélée où les saints crient grâce, grâce, grâce. Amen. Okozwa grâce et pas imususu te. Kaka na se ya liloba na lisakoli. Babiti place wana kana na nzambe zali lisusu te. Rétablis-nous Dieu, rétablis-nous Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Alléluia. Amen. Maintenant, ils ont libonde lipona moko na moko.
Kusenge te nzambe zongisa biso ndenge lingomba ezalaki na ebandeli. Amen. Parce que lingomba na ebandeli eza ndenge siko tokomona te. Tozotia nanu liloba po nete liloba nde tomonaki na ebandeli kuna ekota biso na matoi etonda epurifie biso toyeba vérité. Amen. Et sanctifier biso tozasu bato oyo tokoki kotambola ndenge bato ya mokili bazotambola te. Na tina te tomona Yesu Kristo tokutana na ye tovanda na ye. Maintenant encore une fois rétabli. Tozozela le rétablissement maintenant. Kozongisa. Puissance oyo ezalaki na lingomba ya ebandeli. Bible bete nkolo akozongisela biso encore une double portion. Amen. La même puissance. Abi rétablis-nous Dieu. Wana maintenant libonde na biso kolo kanisa biso sikoyo. Tomona ke promesse yango to uzeli yango pi mingi. Et comme obimisa solo. Mais nzambe alobete na Lazare. Botie ye wapi. Alléluia. Yazali nzambe. Lazare, nzambe ya Lazare, c'est notre Dieu. Amen. Promesse on a fait bimemonisa. Amen. Amen. Oui, les bons de Léo nani Samson salaki. Tout aujourd'hui dans Juge chapitre 16 na verset 28. Juge chapitre 16 na verset 28. Babete Samson na ba toboli emiso. Basali ba koye ko sala ye. Mais na dernier libondeli na ye ezalaki eloko moko oyo ya salaki eningisaki mokili mobimba. Na Juge chapitre 16 na verset 28. Aba bindenge nini koma Salomon a se vengeaki pe ayaki akufi na ye. Alléluia. Banyokoli ye wa babumiye miso tout ça. Mais ko bondela ka na suka bite bo simbisa nga ta pa nani ba pilier ya nini ya na simba kakata ba pilier wana babosa na ite suki na yese zongaki lisusu puissance na ye zongaki katikati na ye lingombo e bakata ki suki mimene ekomi mena na tango suki na biso eboti. Amen. 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 Na verset 21 lobi alors Samson invoqua l'Éternel wana suki ebo e si eboti azomona lisute meye abondeli nkolo. Abi Seigneur l'Éternel, souviens-toi de moi. Kolo Yahweh kanisanga, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci. Alléluia. Abi touro pesanga kaka makasi ya suka. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux dieux. Cette fois-ci encore, azalaki muto azalaki na ebandeli mutamakasi. Milita boyoka te suki makasi wanesili. Me bayebaki te nzambe aza ko restaurer masuki wana. Amen. Malgré zomona te suki na etanga yoki ke zalaki ndenge zongi ndenge zalaki aibo simbisanga ka pilier wana. Babete mukolo wana bato oyo Samson akufaki. Bato bakufaki na ye longo ezali koleka memo ya bomaki na vie na ye. Amen. 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 Cette fois-ci encore, yango ezali tobite nzambe azwa na promesse moko pona biso. Habite ndenge lingomba rétablit nous maintenant encore Seigneur. Amen. Il doit remettre l'église ndenge zalaki au commencement. Amen. Église otozali na yango et c'est une église faut avant to que nzambe faut présenter on a mis sous nzambe. Souki si eboti. Mais là-bas osengete le discernement est nécessaire. Pour ne te tango makambo nyonso bandako ya yoko akosotola oya solo na oya vrai. Amen. Parce que le diable aluka toujours à côté. Le Seigneur doit remettre la puissance qui était là au commencement. Depuis l'église de Bandaki. Si on a souka to komi na yango vraiment komi mena pas une puissance na nzambe, il faut et ça la nini mena eko kisama. Hébreux chapitre 11 na verset 40. Eben. Hébreux chapitre 11 na verset 40. Ko ba lo batina ba ndeko na biso ba kufi katikati na Christ. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Alléluia. Bango pe bazaki na eliki wana ba atteindre perfection. O ba hero ba foi katikati. Depuis ba âge bandi. Soko monita mo église zaki na ebandeli. Na âge Éphèse. Puissance de la résurrection. Et ba yeko koti sa mindondo. Ba interprétation koti. Puissance zaki soute na lingomba.
Mais nzambe alobete je vais restaurer. Abete bao nyonso bakufaki na elikia, bakufi dans le sens que te bakoma pe na perfection. Ba atteindre. Et pas une tokokutana na Yesu Christ yemo. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dans Hébreux chapitre 12, dans verset 22. La Bible dit, mais vous, où est Alibiso? Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Maintenant, tu pousses à la montagne de la Sion, de la cité du Dieu vivant. Tu as quand la cité en Zambé Nabomoui, la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. L'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits. Amen. De juste parvenir à la perfection. C'est-à-dire, tu comme maintenant, la haute aux alina yango, lilobo tu ali côté à l'isako. Les gens lilobo me biso maintenant au sommet. Alléluia. Il y a un enseignement nyoso. Na ba enseignement ya Gamaliel, non, nous avons atteint le parfait. Mais tant que tu zomona ngona nuku. Tango o ezakati na biso ko se manifester. Yomoko mona même ba sœur moyo kata suki ezate. Alléluia. Même sœur yomoko na église oko ya to lati pantalon, Nzambe akolongola yango. Nzambe akolongolo biloko nyoso wana. Akolongolo biloko nyoso li utilité. Il va vous changer. Amen. C'est l'église des parfaits. Mais ma vie te fait bandana no na kati. Ezala musala na Nzambe. Ku forcer mutu mokote. Ibe te lingombo ba ya bandeli wana ba ina posa ba atteindre les parfaits. Mais kola zalaki tazo kanisa biso ba atteindre ngote sans biso. Mais biso maintenant ezali lingombo maintenant baza ko présenter yango sans tache ni ride ni rien de semblable. Et ato kufi lelo yo kosekwa. Amen. Kosekwa na yo kozala différent na babise kwa msusu. Parce que Dieu nous a déjà préparé un corps. Abita a préparé les biso loko moto zali kozela. Dans 2 Timothée chapitre 4, dans verset 8. 2 Timothée chapitre 4, dans verset 8. La Bible dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. O lingo lingate Nzambe asia prévoir pour nabiso motole ya justice. Ya boyenge beni. Le Seigneur juste me le donnera dans ce jour-là. Zamba za na tango na ye, na mukolo na ye. Na mukolo na ye wana ezali mukolo yo nde tomonete soki mukolo no ekoki oza mwana Nzambe fo olongwa des ténèbres bimi na lumière. Amen. Amen. En ce jour-là, et puis na jour ango Nzamba kolatisa biso motolo et non seulement à moi mais à tous ceux qui ont aimé son événement. Nous avons apona Paul temena ba oyo nyonso Nzambe asali nini a pouvoir pona bango balingaki événement wana. Amen. Amen. Ils ont pourvu que mon était Nzambe à prévoir pour nabiso de bonnes choses. Ce qui tobu c'est quoi? Pendant temps on a besoin que kufa tozalaka changer. Tant que Yesu akoya tokozala changer. Okota na nzoto mena ya sika. Okomona bonheur oyo nkolo a prévoir pour nabiso. Amen. Abete tokuki kotea eloko mususu te. Évangile au nyos, vous allez évangile à Jésus-Christ, c'était prêché par Paul. Pour leur dire, tout celui qui prêche un autre évangile qui soit anathème. Amen. Et ça, c'est là qu'il a mis ma baie. Il y a tout le monde qui a assez les interdits. Ce sont des prédicateurs. Kula leur dit, tant que babimaki bobimina ba, mais pendant que kota, ba lo ba lisusuté, ba van. Ba yo kaka ko molimo zali ko lobana lingomba. Amen. 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 Jusqu'à ce que nous autres côté le corps sera un. Et maintenant, tu côté les mabisonios. Chacun aura sa place. Mona moka komona na suka kurono Nzambe a prévoir pour na ye. Babete vous petite Bethléem. Moi Bethléem amuke, maison de pain de vie. Mais par vous sortira celui qui dominera sur Israël. Le temps de Michel, ils attendent la promesse. Bato bayo kililo. O mato ina bango fungwami. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.